Nabiso il équipe partout KNB Kinshasa Nabiso qui ne l'équipe pas Kinshasa il équipe partout il connaît les abîmes pardon Jima c'est la raté il y en a bien à Jima Mukende où là bana kim comment j'ai de zapper ce putain de mot KNB Téléma qui chasse l'équipe partout Jima Mukende là KMB ko zapper ce couteau dans le tchèque au Vandi. Mbote bandeko balantipe bienvenue na numéro ya sika ya magazine obonaka mingi. Magazine obonaka ba réalité à Kinshasa KMB. La presse congolo a expliqué na micro à KMB ce qui est légal malgré mandat d'arrêt provisoire au procureur général a lancé contre Moïse Katumbi à se faire soigner même à l'extérieur Yamboka. Il faut te banane que liberté est un principe. Donc nous il faut aller libre. Yami balé. Détention est allé à exception. Ce qui le lot ndeko Moïse Katumbi. Sali mandat d'arrêt provisoire mais à la liberté. Il y a kokende ko se faire soigner, il y a ko sala libre mais tout en étant na mandat d'arrêt provisoire. Et l'ini wolobanini. Pour bakanga mutu. Il faut na nous te que mandat d'arrêt na nous eza lokola ordre au magistrat instructeur apesi na force publique ya kokende ko kozwa mutu oyo d'infraction ou ben culpé ou bazo ko poursuivre. Baya na ye aya ko se présenter na maison ya d'arrêt ou de détention. Ce qui sikoyo juge na kosambisa oyo asambisi mutu aye ko trouver que bendi serait la culpabilité ezate bien que aza poursuivi ce qui aye ko mona que aza na identité na eza douteuse te aza mwana mboka aza na ndako na ye aza na adresse connue aza père de famille et que koki manaye et koki koza la possibilité ya misato soki ba monique sécurité publique ou intérêt à sécurité publique est menacé. Moi je pense que mandat formellement au basali pour Moïse Katumbi à la sous map bisoto bien sous map et l'unique ko tout simplement que à la disposition de la justice à tout moment où justice a besoin d'ailleurs akoki koya ko se présenter mais sauf et quand musibiso kaka komona que depuis to bana musala oyo soki déjà basambisi mutu balobi non en tout cas dit ce serait la culpabilité ezali ou peut-être oza dangereux foot eza à craindre normalement batiaka ye mupanzi c'est-à-dire na maison ya détention aza la privé na liberté pour ba présenter na chambre du conseil de sorte que ce qui a causé la liberté provisoire a causé la chambre du conseil et pas juge naturel na ye mais nde eloko ekamusi biso nde yango wana esengeli ka to comprendre. De remarquer na Kinshasa eza na bato mosusu soki bapesi responsabilité to gestion ya mosala moko boye asala yango ndenge esengeli okomona ye akomi na ye koabuse. Soki bakini l'équipe partout quand il est tosali constat que bato ebele soki bapesi confiance et à gérer compagnie to entreprise moko mingi ba abusara kaka na confiance wana parce que komona akomi koluka sala eloko ngo neti eza eloko na or eza ya ete ayina suka nango akoya kobebisa mosala bato mpo mokolo nango akoregrete boyoka ndenge bakina bakoya. Bon, quant à ma manière de penser nakoloba simplement eza likambo prise de conscience. Voir tout ça dans la société, mutu na manière de réfléchir naie, mutu na manière d'agir naie,
nous avons la manière de concevoir des choses. Alors, l'action P se posera par rapport à Moutoundeng à réfléchir ça. Tout le monde a une société belée, une entreprise belée. Les gens ont l'abus de confiance. C'est simplement par rapport à la nature, il y a Moutou, par rapport à la conscience, il y a Moutou. Ce que je vois appeler au gérance, au gérer, c'est-à-dire le quoi n'est pas yoté. Il faut que concerne ça là, que le quoi n'est pas yoté. Jamais go ligne la c'est là qui fanta. Pour ne réussir battre. Par exemple, yo c'est là qui fanta, colonne en moyen à Benganio. C'est-à-dire sort né à la robande regretter ou ma fancy, je crois dans bateau par là qui et le quoi yangai ben ce que va monio libanda mutu soit remplacé. Bon, pour nga pena bateau va ser là va se changer. Pourquoi ils le on a été toi va bien gérer, c'est-à-dire à considérer ils a yeti, ils a mutu. Bata bongo fukucha bango dewo ya ba histoire ya ba makambo. Po iloko ya yote, hein, yoko mi ko sela ngo ba mususu. Abe poani. Po natikele atekelanga soki ateka place biso ozwa mwa kovivre mwa kolia yo bominga lobi nango komolinga basi okomosa bavanti wana so nakotikela isu te ata yango na mona bakongole mingi batikela bango responsabilité te so tikela suka akobebisa kaka bauti wana kolanda ndenge bakina balobi na micro na biso ya KNB et alors biso pe na KNB tokoyebisa vraiment na mutu soki mutu a confié entreprise to gestion ya eloko moko sengolo vraiment kolingaka ko abuser na confiance te po luka opesa ye résultat eloko ya pesio ekoki kokoma eke mobali alingi yaya alingi mpe leki sonke bango nyonso bayeba mais soki bango nyonso base rendre compte nani akotikela nani mobali Kinshasa l'équipe partout, magazine KNB toza na commune ya Kalamu na quartier Matonge précisément na avenue du stade. Toye kosolana bakina wa ebisa biso ce qui est arrivé que yaya na l'équipe propre. Bazo bimana mobali moko. Et que ba ebité mobali moko na ba bimarane bango mibale. Mobali wana pe a ebité que on azo bimana bango baza yaya na leki. Ce qui est sali que baye koyeba nani yango akoyi kotikela muninga mobali ai comme si neta kokotika ekoya makama bolingo sala pasi pona ngaso na yaya na kosinga na mobali wana esala ka pasi c'est pona kosangisa yana leki eza déjà mabe pona nga na otika na mobali okati baone bana ya oba sangisi yana leki bala kana esprit bien baza na boyokani wana il faut so za bongo il faut za muto ana mbongo bolukeli yaya palais na yo lukeli pele ki palais na yo. À ce moment-là, ils ont la décision n'a été parce que non la capacité à forcer bolingo. Je vais laisser à l'homme de choisir. Soit ça les choix na ya Monique qui c'est bon. Soit Monique nga c'est bon. Même si c'est la douloureux, mais bon toutes les façons ça les choix na ya ko forcer parce que si on a ça de toutes les façons na boué l'embali. Donc on a à cause s'offrir ou il peut arriver quelque chose de mal entre nous, je voudrais pas. On a préféré accueillir mon bal, le quoi et mon quoi pour qui biso. Bolandine bakina va répondre à la micro la biso ya KNB. Alors biso pe conseil d'Europe en tout cas, est vraiment compliqué parce que eza makamba bolingo. Ce qui pour moi que moyen ezali moko tike la muninga mobali, ce qui peut kokoka kotika tant mieux. Mais ce qui peut kokoka tike mobali yo pe moni moyen tike ezate. Ba mi balé pe baza basi en tout cas to kosenga na olinga ba on saka ndenge moko. Po ba on pe baza basi Kinshasa et l'équipe partout. Parmi ma rubrique bolingaka, rubrique selfie et Rosanga jamais kanga photo ou kakino pese kamoke. Bon continuez toujours continuer na ba photo na bio na page Facebook Kinshasa na biso. La photo. Tout c'est kamoke. Écoutez. Écoute d'idée, la photo, tout c'est comme ok. Écoute d'idée, écoute d'idée, la photo, tout c'est comme ok. Écoute d'idée. Ego d'idée, la photo, tout c'est comme ok.
Écoutez, on va chercher. Écoutez, sur la photo, tout c'est comme ok. Écoutez, on va chercher. Écoutez, sur la photo, tout c'est comme ok. Écoutez, on va chercher. Écoutez, sur la photo. Jeune Congolais il faut présenter 4e édition dans Bango et Paya, le notable de Kinshasa, et président et à partir de jeune Jimmy Mukendi. Assistance humanitaire, éducation pour tous, contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance. On a montagne soye, pourquoi Kaka Bango, pourquoi Bamon sous-sauter. Fondation Jimmy Mukendi ezosalisa kosunga bana bazangi makoka kokenda kelase kosunga bana Revue jeune Congolais bakitaki lelo na direction ya KMB epai wapi baya kokutana na notable ya Kinshasa Jimmy Mukendi pe président ya fondation Jimmy Mukendi epai wapi bayaki kolakisa ye 4e édition ya magazine na bango na kati ya magazine wana ba retracer ba action oyo fondation Jimmy Mukendi esala parce que boyebi ke fondation Jimmy Mukendi ba soutenaka ba démunis et puis devise na bango ezali l'égalité de chance et l'éducation pour tous. Toye pona kolakisa le notable de Kitambo, œuvre oyo bana Kitambo basali, magazine jeune congolais, oyo sala que promouvoir entrepreneuriat ba jeune, auto prise en charge, koluka ya ba jeune, donc na lolenge wana to yena œuvre na biso jeune congolais pour aujourd'hui occasion ya ko marcher pendant beaucoup de temps na notable de Kitambo Jimmy Mukendi qui nous a beaucoup soutenu. Donc parler sur Fondation Naé. Donc voilà un peu quoi. C'est ça la raison de notre venue. Jeune Congolais, magazine Oyo et honoré pour la 2e fois, je peux le dire. Tour Liboso. Ça là qui article mounienne sur la jeune Oba Maka qui est année 2014. Et puis tout Oyo Namoni à travers l'action et la fondation. Moi même je ne savais même pas, mais j'étais surpris de voir que Bandeko Nangai Bakanisinga n'a coaché quelques photos et puis qu'on ça l'article sur Badon tout ça qui année passée na cadre il y a fondation Jimmy Mukendi ne to ko appuyer ba vulnérable ba démunis, c'est-à-dire tout ça na moya mingité mais wa muketo na ngoto ko salisa. Parole on a na kaka ya encouragement. Biso ba jeune to lingi lelo et que mboka na biso ba to nyonso bazali ko diriger yango ba réfléchir jeune. Bata la jeunesse. Ba yeba ke ba jeune ya mayele ba ali. Ba jeune o ba ko sala quelque chose ba ali. Ba jeune o ba ko bousculer mboka oyo pour makambo kende liboso bazali. Ezaka ba jeune applaudisseur T. Ezaka ba jeune au botin dans ba salle des zones T. Ezana ba jeune réfléchi. Et parmi bango, bande ko na biso ba ko sala revue ya ba jeune congolais, bazali ba te ko soutenir. Mais tout monde na ba ka ebele makambo ba kondito pe ba mikolo ba soutenaka et reflétera en tout cas qualité to pe mayele ya ba jeune T. Donc message ya makasi yango wana komba na biso pona ba jeune ezali bocha confiance na ba jeune et puis Congo ekokende liboso. Kala toyebaka ezala ba repas spécial pour l'école moko boye. Mais sikoyo ba repas qui para sous l'école. Motema nange kangami motombo na hayo. Apekisi
batikala na sonio elongi nzoka esangisa bacharme magaze oleka nzela bato banso bakobaluka Kinshasa l'équipe partout quand une besali constat ezalaki na biloko kolia mingi ezalaki à propos na bikolo lokola neti tsaki madesu makayabu wangila wana toyebelaki yango ezalaki repas ya bakongo misili mayebo mbika wana ezalaki repas ya bato bandundu ozwi lokola lisusu fufa masangu pondo mai mbisi bakalinga ya makasi Thompson wana ezalaki repas ya baluba epo ya baswahili toyebelaki bango na ngombe ya fresh to pe nyama zamba bandeko na biso bangala toyebelaki bango na malemba nyama zamba na mbisi ya mai pe kote bandeko na biso batetrela mingi repas na bango ata balandi eloko nyonso toyebelaki bango na loso me akokamwa lelo ekomi komona moluba azolia na misili moluba azolia na wangila yango tokitela na terrain mpona kosola bakina nini ekomi kosala bongo donc on est dit ya kotambola le fait que lelo yo mukongo akoki kokende kosala par exemple na province orientale akutani na biloko baliaka kuna lokola musaka na kisangani baliaka mosusu abenga yango lifolo toto akoki kokutana yango kuna ntango bato basangani eloko deja moto azolia azokufa te lokola toza deja kosangana sadi bikolo tosangana esika moko na bagrand centre lokola Kinshasa boye banso oza soit mongala oki obali moluba epai na bango baliaka biloko oyo oliaka te me lokola eza mwasi na bosangana esika moko mokolo moko akosenga alia gu na bango yo mpe okooblige keta epai na biso boye ekomi pasi epui nzala ekomi soki neti bangala balobi ke biso toliaka bambisi ya mai mbongo eza pasi osani alors lokola pondu eza nango semi elia nasumba nanga liboke nanga pondu na lambi totali kaka baluba te ezalaki ekolo na ekolo bazo respecter tradition na bango me moya lelo ekoma